Hein? Esprit à moto mai mon pépé. Les saints de nos saints ancêtres, les grands lions du Congo. To pesio, bah merci, les bons dieux. Parce que so talisa mokili mobimba. Na kati ya bitumba oyo. Il y a tous contre un. Oza ko confondre mokili na moto na yo, na mai pe na mopepe na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na ye kaka kozala reconnaissant. Na tondi nzambe na kumisi nzambe, na ba victoire nyonso azopesa peuple congolais. Pe na ye ko encourager ba résistant diaspora congolaise, boa kitoko pe boa makasi. Boboyi kozala ba traître na kati ya mboka. Lelo na lingai kotalisa bino peuple congolais mokili mobimba en tant que prophète. Tozana bino elongo bato nyonso bazo bundela Congo na lito ezali sincère. Vous comprenez? Ba traité ba ndokité. O lobby bomonaki ona obundela mboka na yi de pes na menzoka moto wana zali ne traître. Ba ke ko sala ba alliance na ba sorcier pona ko détruire mboka Congo. Donc lelo na ye ko yebisa ba résistant ba combattant diaspora congolais partout bino bozali que ba félicitations na bino, ba encouragement na bino, boye ba ke lombe ya vengeance, prophète oyo nkolo apesi bino azana bino elongo. Emporter une grande victoire lobi na France. Parce que na yebsa bandeko que mystique ya vengeance eza moto mai na mopepe. Lobi ba combattant bobondi na nini, si bobondi na moto. En tout cas, on doit consabino te ko ba réussir, ba beta te ba kufi na lobby hein. Bozo ba image ya concert. Bo garder yango, bo tala neotito zo kende ba bilongi wana bo mona kito ba mama wana o bazo sepela bibembe. Hein? Donc baza sacrifier. Peuple congolais Nathalie Sabine loko moko ke bo remporter victoire. Félicitations na diaspora congolaise o baza na kati ya Paris. Boa bilombe boa makasi na zoep sabina minito Macron en attention. Ozona diabète pamba ye kozona paralysie en attention. Na ba ministre na bango ba en attention. Parce que lobby mystique ya moto ezalaki na bino mon pépé azokene les sources na bino na Belgique. On a lobby cette fois-ci ce qui nkola ko permettre que biso peto zalaka na sur terrain. O nganyoka longa jui avion a mati. Bobenga pe ya bino nganga ya molimo. Bwana nganga moswa molimo te na troisième temps encore la pesi bino. Oyaza très traité c'est Papa Charles Luo. Oyaza na bino elongo. To bunda to empêcha héritier. Fali azu yango. To sabino te. To baza par terre. Succès Sili. Hein? Après journal lobby succès Sili. Ndenge na zoep sabino. Donc félicitations na ba grande dame. Hein? Likambo etalaki ba maman Rite, ba papa Jacques, ba maman Nicole. Hein? Une dame la maman Nicole etalaki ba maman Nina. Hein? Bazo benga, bazo papa Charles mais bien aimé, bon remporter victoire. Échec eza total. Donc nazo sabino bota lelo komoko signe ya victoire. Peuple congolais, diaspora congolaise, bozana nzambe, yo ya vengeance toi na troisième temps. Bandeko ba boketu bandeko don nzambe azobatela bino na lito bozosala bozala kana ba traître te hein traître à la te po traître akokufa na ne oyo parce que banda 2019 tina 2021 na kangi yango ba leader bazokende ba musicien ya politique ya ba faux leader théâtre de gauche à droite baza déjà na molongo na liste ba okende donc on est ba concert bango asuka po baza na kokende. Vous comprenez? Alors, Botala, Natal Sabino, Sinmoka victoire. Peuple congolais, thème notre état où il y a tous contre un. Peuple congolais, un, Bobundi, na, ba franc-maçon. Donc, moi, Kirinyo, ce bozomo, na, ba franc-maçon. Bobundi, na bango. Bayaki concerté. Bayaki, ba kanga, bato, ba sacrifier, parce que n'enge carence, et kota, bango na musique. Tant ba consulter monde na bango yo occultisme, ba sengi, bango, ba kanga, bato, na poto, ba sacrifier. Et ça, y concerté. So ibo komono ba beti concerté bayaki ko kanga bato na poto ba sacrifier bango po ba chauffer biloko na bango mais moto oyo bino boche wana moto
chantier wana etumbi biloko ba franc-maçon, etumbi France, etumbi bokonzi ya Macron, etumbi bondoki ya musique. Vous comprenez? Etumbi bondoki ya musique. Donc lelo diaspora congolaise, peuple congolais boye bake na Congo tozaka ya kokabana deux parties. Parti ya basantu, ba sauveur, ba bundela mboka sans injustice. Na parti ya ba sorcier, ba diabolo, o bazoke négocier na ba mboka mosusu, na ba bokonzi mosusu pona ko bundisa biso. Alors bo mona pas cité. Au monde biloko ndenge bim. Ezaka po boye ba artiste tel, to kansaka congolais, nzoke ennemi ya ba congolais. Et politicien tel, to kansa nzoke ennemi. Donc biloko eza biloko ezo bimisa. Parce que mutu normal net nga boy na koya tekina na organiser loko moko contre bandeko na nga jamais. Dans le peuple congolais, ba mama ya diaspora, ba papa ya diaspora bilenge bino ba obo bundela Congo elongo na biso ba papa Charles Awa, ba félicitations, ba encouragement bo kitoko bo makasi nguya moto mai mo pepe zala na bino, bozala makasi na Afrique du Sud, na state partout, bozali Belgique wapi, Angleterre sika puissance wane banda do ba moto et accompagner bino tala. Bobundi na France, na politique ya France. Politique ya France na police française sima ya fali. To kanta il fali congolais nzoka français. Ake kopere na ba français po ba bundisa bandeko na ye. Mais ba français ba sentir. Police et sentir. Do awa ndenge toza awa cha moto bakata. Ba congolais. Tala, na lobe loko moko risquons une fois pour toutes. Acceptons de mourir une fois pour toutes pour être sauvés une fois pour toutes. Donc papa Charles loso na transport mbele na kita. Biloko to sali mawana naza na kiti na zongi pe Kinshasa. Démonstration na nga yango. Donc na ye na démontrer biloko na baluki pe na zongi. Nzamba kela bisotu na même point d'égalité. Ah ouais, et comme les Camerounais sa spiritualité. C'est pourquoi nous sommes bino ba combattants. Moyebi ke na Congo na troisième temps Nzamba pesa bino prophète mo papa Charles o ayebi tumba ya mboka. Bo benga kape na téléphone. Ata na yekuna te benga na téléphone na prier. Petan bo kende bitumba wana loba tokei au nom de l'Esprit Saint grand créateur, le lion du Congo. Nzambe ya ba santo ba prophète ya mboka Congo. Toke na nguya ya Nzambe ya moto mai mopepe. Nzambe zala anti na biso. Boko kende, boko bunda bitumba, boko longa. Bobundi na ba franc-maçon. Bobundi na ba rosicrucien. Bobundi na France. Bobundi na Rwanda. Bobundi na politique na bondoki ya mboka Congo. Donc, tous contre un, bo remporter victoire. Moto epeli na France. Moto wane epeli. Sur le plan spirituel, ekei. Etumbi. Ce qui moto epela qui te, il y avait trois choses pour Salem. So moto te elingeza la mo pepe moko makasi. So mo pepe te ma yelinge ya intervenir. Bo remporter victoire. Et loko na yaki ko yepsa bino na encourager bino bana nzam ni tamboka oyezali. Neta Congo eza ya ba passe minyoko biloko pri ezo mata. Ole ba politicien ba kitsana no ba pri ya biloko ba soutenir ba utiliser ba artiste musicien ba ya ko distraire bato. Distraction wana toboyi yango. Bato bazo kende na kata ba distraction wana ndenge na yepsaki bino bazabi bembe. Donc concert ebeti oke okoti ebembe ba sacrifier yo ke ebembe ti nkolo ba concert na bino to yepe alali. Donc au simbi Congo, au simbi Nzambe ya moto mai mopepe. Alors biso na bino ti place tozoki tokotala soki Nzambe ya tokotala na yepsi bino ba musicien Congo bo loki bo bomi bo modir bato bana bato bakangolami bo lobi biso bituma bo comploter na ba franc-maçon na ba sorcier bo makasité na tal sabine ke bo makasité pour peuple congolais abundina ba maya moto nituka ba maya moto na police armée jusqu'aux dents. Bien aimé, Macron a eu tension. Au moni Macron a eu tension. Même bango artiste on a bazana bana kimiate. Po ba yebate sort na bango e kozala nini.
baza na kimia te. France mobulu ekoti, division ekoti na kati ya mboka France. Lelo bandeko bobanga liso ba français te, bobanga liso mondele te, baza rien, baza corrompi. Et bo comprendre nango que France nde mobomi ya Congo. Alors nenge France a mobomi ya Congo, aluki bitumba na biso, aluki bitumba na Nzambe. France akozwa moto na ba province ne tout politique na ye eza kokweya. France fwa kweya tina se. Donc Macron ndenga aza wana aza ko suba na bilamba. Lite zokoba tokokena litu wana tina suka ndenge na laki bino. Mikolo ekoya biso pe tokoniata bisika wana biso tokoya te makamosusu. Biso soki tozoya kuna na diaspora tokoya kaka po to réunir bino diaspora to fula bino mopepe ya victoire ya puissance to laksaka bino ndenge nini babundaka spirituellement et physiquement. Après bitumo to kenango tina victoire. Nebisaki bino ke bituma fo kenango tina victoire. Ata ba militaire ya Belgique ya wapi baye ba telemi Congo eza ya biso. Bo affronter bo kende. Donc ndenge tozawa go bon vasi ba bomati. Neto ko banga ko pola. Bana vengeance partout bino bozali eza temps ya vengeance. Merci pour na vengeance on a moni na kati ya Paris. Merci pour na comment obo salaki na tango ya petit héritier. Merci. Oya lobi ke ba remporter victoire lokuta biso to monaka. Ezale concert ya bibembe bakanga bado ba merwana basi bakangi bango bakembeka boko mona bango lisuste bakembeka lite zokoba bambote na bino na yaki pona encourager bino ko yebsa bino ke nazana bino elongo ngande nganga na bino ya molimo awa na kati ya mboka Congo tozo bunda bitumba dito remporter victoire to koma na otozo benga Congo tout puissant. Félicitations elombe ya vengeance a bomba batela abondela bino oluki bitumba pika sikoyo token totala na yona Nzambe ya mboka o ya bakoko ya mboka o Nzambe ya moloto soki yo moto kokani Esprit Saint grand créateur. Merci poza na biso et Belgique na maboko na yo mopepe zwa charge ya bandoki o bakiti Belgique nguya moto mai na mopepe zale longo na diaspora kuna na mboka Belgique nkola pa